Et là, on a dit pas belle vie, elle a voyager. Espace éthique à la film et les caca. Mais Sarah, il s'est dit aussi que tu prends beaucoup plus la part de Krastémo par rapport à Jaël. Et nous apprenons que tu as bloqué même Jaël et tout. T'as dit, Naza Zela, Naza libre. T'as dit, camarade Nini a exposé camarade Naï. Il fallait que bimé la côté, mais c'est bimé la mnonanga. Si on a côté la grâce, wapi. Nga zarande véridique, na linga ba zigzag te. Donc on a comprendre que pour mes Jaël na grâce ba ou elle la lesbienne. Nde pienga kanda. Mais bon là tu fallait ngambo pourquoi fallait finga ma rapport mes Jaël na grâce. Parce que kolo balanga que pour mes Jaël na grâce. Nde na memi ngambo comme na bon atape na pour grâce. Nana nyonga muta choix. Ata muta bomi mutu. L'état ebisake luka avocat. Luka avocat, oui. Si mon bomi a droit à avocat. De bolingi tout baba maka grâce mabanga. Grâce te mon le salaire du péché, c'est la mort à mériter. Oh ya sali. Ba foutissier, ba boy kende. Ça se passe comme ça. Boyende bien. Moutou moi lo ba n'importe quoi sur artiste et comme les bidon la matoyi. Faut benganae et surtout si vous avez de preuves, faut benganae. Mais maman Sarah Okolobanine, grâce pe azalaki yemo côté, bazalaki so mi balé so mi sat. Boni kaka ndingisa et yeka doit pas grâce. Wana ba benga ngo musique. Pourquoi aujourd'hui l'échec de Fally? Erreur de Fally. Personne qui insulte Fally, personne qui commente mal les actions de Fally, tout il faut tomber kaka na motu, il y a Kofi Olomide qui est celui qui est derrière Babilo Kwana Nyonso. Comme on parlait de Maman Bellevie Kondi, elle m'a mandaté encore une fois ce matin, Yahweh Sabino, qu'elle se porte très bien. À merveille. En bonne santé, quand je suis mis hésité, la bisoka, moi photo, on a lobby pending mera, on a que la champagne depuis Dallas Kuna na bande konaye. Combien de champagne? Oh, mais puis na comme Maman Bellevie a. Bella combien de champagne? A commis muto ba sap. Na ba champagne. Au mon até ba pantalon azolata. Oh ya bino bato bazolata mekolo. Et puis na champagne. Na champagne. Mais yango wana yo au monité que oh je suis atie oh mère verre simbi wana eza verre nini. Verre wana eza verre ya champagne était maman. Eza verre ya champagne maman. Verre wana tout monde ezali il y a champagne et puis maman Bellevie très bien habillée hein, très bien habillée. Oui, oh nini, oh champagne. Très bien habillé là, donc voilà, je suis à Télé-Bisso Photo, on a une façon, il y a Koyeb Sabino qu'elle se porte très bien, C'est confirmé. Ah, c'est comme ça. Oui, c'est confirmé, et ça rare. Et ça rare au monde, il y a un leader allié raté, c'est rare. Aliaka. L'intérêt lorsque vous regardez Maman Sarah, ils ont avantagé pas, il y a un leader ou bien il y a Bandeko à Bassi des fois, un leader bon, tout le bas. Pour Tolobi abusé, c'est trop dur parce que et à volonté. En fait, Ezaka dona copa dona. Journaliste a pression soto a cheba énergie na epona holobela rayo. Yo pe même e pototi. Trop sale po yeba ki trop sale nango ka na média bande na biso ba journaliste. Mona mutalo bana facilité bana Kofi. Mutalo bana facilité na voyageur na héritier poto ki olala na Kenya. Mambo sala était na 2023, tout le monde en a 2024. Très bien. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, bonne année na bandaku na bino, bonne année na bafoye na bino, bonne année na makambo nyonso. Je suis Miezi World, tu m'avais tellement manqué, oncle Dago Vicente. L'émission commence ici l'année 2024, la toute première émission de cette année, mesdames et messieurs. Mais je le regrette, il y a qu'à présenter cette émission parce que ça sera une émission Oyo et qu'on s'appelle Sabato Belete pour esa émission Passi, émission Sony, émission Yamawa. Oyo bandeko na biso bazo continuer toujours comme ça la Sony aux yeux de tout le monde. Et sur cette émission, j'ai honte de présenter cette émission parce que zali pe moko ya bandeko nanga o bazali ba panzi sango. Qu'est-ce qui se passe exactement réellement grâce à mon Fally Ipupa ainsi que bandeko missus ba voyage na bango oyo basalaki ba secret oyo ezalaki caché. Chaque fois, lorsque les Congolais se réunissent pour faire quelque chose à la fin, il y a toujours des choses bizarres. Il y a toujours des choses, eux, ils allaient
ko honorer batute nde ezoko bima na nzela ya makambo bazoko sala. Nous apprenons beaucoup de choses na hôtel, na ba place bande ko na biso babanaki koleka. Mais ici nous voulons parler avec maman Sarah Tola parce que maman Sarah Tola j'ai appris aussi lelo na retourner mais tout na présence na bino j'ai appris que maman Sarah Tola mutazali maman Sarah Tola azali jalouse yango jalousie wana etindi ye asalaka ba émission contre bandeko yo bakendaki voyage au papa fali amemaki maman Sarah azali mutu o azoko pousser selon Batu ici je confirme pas selon Batu ye mutu azoko pousser madame Chantal Bomolo akende au-delà pour na kosala ba scandale nyonso ezo koleka ainsi que maman Sarah nous apprenons que yé elle prend la part de Grâce Temo. Pourquoi azozo part ya Grâce Temo na émission oyo en tout cas tokoluka moyen to solo la nabino makambo yo esengeli bandeko balandi c'est une nouvelle année nous voulons assez que ba makambo asika et ça les voilà yeluzale mabisika boni batufo bazwa kimia bisika boni batufo batoka kalobiko na bango ezali Bellevue Télévision. Nous avons un film là-bas, déjà il est au 6e épisode, il y a L'hameçon du pervers, un bon film, comment est-ce que la femme, il faut azala na couple nae, comment est-ce que le voyage d'une femme est coquille pour empêcher que azala na libala ne malamu ndenge nini ba pervers basala ka musala na bango ndenge nini les hommes oyo bazali ba inconscient bazwa vignon so ba pesa na ba nzete pour na kosala ba n'importe quoi eza na ba conseil ya malamu eza makambo ebele na kati ya film wana et en même temps aussi depuis ce matin ici équipe ya Bella Production ba proposer biso affiche au bozo tala wana na kombo il y a la suprématie en tout cas na kanisi bokozala déçuté maman Bellevue Kondi a osala la bino musala na ndenge elongo bani je suis miezito zwana no extrait il y a film na bino L'hameçon du pervers et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Yo kanga biso kanga ba français na wana yo kelo ba mo takana na mo kanga biso kala c'est pela eso kanga ba kanga na ba concerné yo ni le poni de l'eau na ebisi ko meka na eso ko meka te esa mbana so se na ko loba o ko sanga mami o nga ko to ba mniso point o nga ko nyoso to ndako za na kati yo za nani maman ça vient d'où ces comportements mami no c'était pas yo ça sort maman ça sanga yo ngo sanga ni qu'est-ce que maman na yo. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Et là qui extrait à film Nabino, La maison du pervers. 6e épisode déjà. Et Kota qui est là, nous avons sali grâce 7e épisode. Et Kota, bon, tu peux comme on a affiche à Sika, oh, et quoi annoncé film Nabiso, La suprématie, oh, et vous allez disponible le 4. Il y a mois, oh, ceux qui nous ont à sali grâce, vous allez déjà disponible dans Bellevue Télévision. Bane Walandia. Top Media Télévision. Maman Bijoun Ketani, je vous fais de gros bisous. Ma mère veut Nabino. Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Nzinga, Papa Jean-Pascal Eka, Maman Deborah Lubanda, Maman Katez, mon amour, tu sais combien je t'aime, ma sœur chérie. Un grand merci aussi à toi Aurélie Mafouka, président bébé, Maman Nathalie Nana Mosibou, Papa Diamant, Mopanzi à Aurélie Mafouka. Parce que Bateau Bélé Bakansaka, elle a dédié Kasaka, Aurélie Mafouka, mon amour, je t'aime beaucoup. Bakansaka, moi Sinanga, non, c'est ma sœur. Le mari d'Aurélie Mafouka s'appelle Papa Diamant, donc beau-frère Nanga. Donc, s'il vous plaît, non, ça là, je suis Fongola lokola de Bandia Boy. Et ça, Nangoka, juste une façon de parler, et ça, beau-frère Nanga, ben voilà. Année 2024, je t'avais promis que Bakobenganga, beau-frère, nous allons Mobalia Batu, I believe, nous allons Mobali, ya ndeko moba moi sinza meka ibi place aza papa ya bana mobo parce que en tout cas cette année to kocha même ata zemi après avoir ko bala to tcheka ba donc ça sera quelque chose de bien en tout cas moi ça me voit droit au cœur bandeko balandi ya émission oyo maman Émilie Setimaïnga moi sinzambe que le bon Dieu vous bénisse. Berthe Kondembongo propre l'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada en tout cas que le bon Dieu a continué à garder on déconanga. Maman Nathalie Nana Mosibo, président bébé, Sol Mbemba, Angelos Karouan, Fatou de Conti, Mathia Lakumba, Madeleine Aketa, Vicky Mosao. En tout cas, Nzambe, Azala Nabino, maman Nyonso, papa Nyonso, Bolinga Katadinga Lapa, maman Diasona Manzambe, Azala Nabino, maman Sarah Tolambote. Mbote papa t'a dit.
Bonne santé. Très bien, par la grâce de Dieu. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à tous et à toutes. Voilà, lobby journée l'équipe là, moi. Ouais, ça a été, hein, mais écoutez, à l'aéroport. Oh, lobby yozaki à l'aéroport. Ouais, j'avais beaucoup de choses à faire à l'aéroport. La femme entrepreneuse. Ok. Peut-être bakolé yaki, peut-être non, au de la client ba bagage. Ba bagage aussi. Nazaki peut à l'aéroport tu ba 2 heures. Ah ok. Même erona Pongi écouter ça. Nazolia na ngai yoza na aéroport. Mais vous avez quand même fêté même même si s'il vous plaît. Nalobi même si au banda ki koliani parce que olamuki na tongo wana mwasi te oyo olambela yo. Olamuki na tongo e malewa lobi eloko yo za olia 2 heures ezakini. C'est bon. Et tout le biso wana. Mais natuni ki bo fêter quand même bien malgré aéroport bo fêter na bino bien. Il est bien. Voilà. Mesdames et messieurs, na outu kotia extrait hein, il y a film Nabino la leçon du pervers là où aussi Ndekonabiso et Viviane a intervenu qui na film Oyo. Un mot par rapport il y a Moussala Kitoko d'abord Bellevie à Salé en 2023. Différence dans mon rapport à Bellevie en tout cas félicitations 2024 Baksa Soussou. Très bien. Pour battre Moussou Bazara a travaillé bien l'année passée à des à Bambanaka. Il faut améliorer le travail. Et là on a pas Bellevie à Zarata voyager. Espace éthique à la film les kakak. Et là c'est pour aller à voilà. Très bien. Azate chaîne les évolué c'est comme ça. Et ils ont fonctionné. C'est ça. Donc en tout cas félicitations Bellevie déjà. Comme un film à Kitoko et commentaire rebelle Coco Melanga pe flatterie. Ah oui, surtout ça travaille. Surtout et pas nabiso. Et comme rebelle comme ça on go flatterie. Tant mieux banoka ça travaille. Mambo ça a été en 2023, tout le monde en 2024. Très bien, voilà mesdames et messieurs, comme on parlait de Maman Bellevie Kondi, elle m'a mandaté encore une fois ce matin, Yahweh Sabino qu'elle se porte très bien. Azali en bonne à merveille en bonne santé na kanti je suis mieux tu la bisoka moi photo wana lobby pendenge mera wana ko mela champagne na depuis Dallas kuna na bandeko na ye oh combien ba champagne oh ne puis na kamwe Maman Bellevie a bela combien ba champagne a komi muto ba sap na ba champagne o mona te ba pantalon azolata oyo ya bino bato bazolata mikolo et puis na champagne mais yango wana yo o moni te ke o je suis atie o mère verre simbi wana eza verre nini verre wana eza verre ya champagne te mama eza verre ya champagne mama verre wana to moni ezali ya champagne et puis Maman Bellevie très bien habillée hein, très bien habillée oui oh nini au champagne très bien habillé là donc voilà je suis à Tchelbiso photo on a une façon Yakoyeb Sabino que elle se porte très bien très bientôt à cause de la Nabiso na Kinshasa awa juste pour notre tournage naie vous savez que à Linga Moussala naie mingi mais aza vraiment bien bande balandi ya Top Media na bande balandi ya Saratola télévision Mama Sarah tozongi awa année 2023 sukanango suki biso kana turbulence hein ah oui toko typé to suki na turbulence et puis to continuer kana turbulence est-ce que ça va continuer comme ça et to continuer t'as dit en continuant to tikate to continuer Sarah, le millier, il y a des musiciens. Et ça, comment vous qui avez eu le temps, il y a qu'à fréquenter millier, il y a des musiciens. Et ça, millier, des musiciens, c'est compliqué. C'est très compliqué. Hein? Ok. Quand on a millier, des musiciens, moi, si moi, ferme, aux esprits, au lingoté. Ok. Il faut être légère. Dona opesi nzoto opesi bilengo opesi marambo bapesi opesi succès ni tete ça c'est compliqué en fait ça milieu trop sale en fait trop sale voilà loba moi si aza femme mariée à se respecter kanda ko se retrouver donc là to moni ba maman na biso Nana Boduga très engagée ça en tout cas milieu trop sale mais aujourd'hui maman ka pour accompagner idée na yo wana lorsqu'on appelle que toutes les femmes qui entouraient les musiciens souvent ce sont des instruments de plaisir pour valider. Koki ko répondre à ngondingen. C'est confirmé. Ah, c'est comme ça. Ouais, c'est confirmé. C'est confirmé. Et ça rare. Et ça rare au monde qui bâtiment entouré leader ali raté c'est rare. Aliaka.
l'intérêt lorsque vous regardez Maman Sarah, ezalaka nini, ezalaka avantagé pas ya ba leader wana ou bien ya bandeko abasi des fois ba leader wana bon toloba tolobi abusé c'est trop dur parce que ba yo kana. Et à volonté. En fait ezaka dona copa dona. Journaliste a pession nzoto a tchebe énergie na epona holobela yo. Yo pe même e pototi. Matsara pe ba avion, pe sara pe ba branchement. Ba avantage. Moi mécène mo pe o tekié. Wana bazoteka kaka nzoto moto. Système. Ha? Tena tena wana elle va bazoteka ba lèvres sensuelles. C'est bon, tu évolué. Tu évolué. Bazomiteka. Bazoteka. Donc eza monde moko balinga pe basa maele te. Ah oui. So za maele mingi ba bando saelo ba calcul trop. Ba calcul trop oui. Voilà. Ba comme boulele au moins trop. Moi trop parce que so za maele déjà ozana ba fermeture. Oui. Oyeba ke nzoto na ngai leader ako lianga te poti ateka nga susu. Donc ye mo alia kayo ateka ko susu. Donc moi esprit wana esala ke vanda te. Très bien. Ba obengana na bango automatiquement ba obengana. Donc pour nga milieu musique ya biso surtout ya ba congolais ils trop sale. Trop sale. Alors trop sale po yeba ki trop sale nango ka na media bandeko na biso ba journaliste. Mona mutalo ba na facilité bimana kofi. Mutalo ba na facilité na voyageur na héritier poto ki olala na Kenya. Donc milieu moko trop sale. Voilà, aujourd'hui comme si les rôles il y a bino ba panzi sango ba influenceuse surtout le femme lokola ngana zo lobela moi si ndeti bozo ko jouer ngo na ndenge elongo banité vous influencez des gens qui est dans le mal au lieu ezala ba mama boya na formation inscription eza $10 oza na Kinshasa oza na poto inscription à formation yoko tuna nga ba question belete Mama Sarah formation no pesa batu ya nga Sarah la réussir vie na nga na business. Parce que na YouTube monika salaire nga na zora yango ba YouTuber nyonso bazwa kamete o vivre na bango vie monte. Yango biso tout ozwa kama. Nga na vie mususu na o vivre parce que naza na business we kotela nga mbongo. Et na banda business na nga avant. Il faut pas oloba ko zape na nyo na nyo. Tadinde batikanga kimia boye mabolingi bitubela. Te na lobby te eza question ya bitumba te faut pas oloba ke ozaka résidente na États-Unis et je suis et ça lini. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Au Fandi na Kinshasa, mais aux résidentes aux États-Unis d'Amérique. Kapoyo qui n'a pas futanda. Donc, aux an adresse que awa adresse au futanda kuna kino au futapenda kuna États-Unis. Non, Sarah, je vous encourage. Et ça pour na kokum sauter, mais je vous encourage. Ce que bambon wana na YouTube, pas donné à tout le monde. Oui. Na YouTube apamba. Non ko futate. Il faut business. Donc yom total nga na yaka na internet na kimbambala mutuka na nga la selfie na internet na voiture na mabe makasi na la selfie ya internet na passeport na nga misia saila nga passeport te na na passeport na ngeza de na ba visa na ngona kenda mo Dubai mo Chine na tambola na nga mo Brazza na yo so mabiloko na yaka oteka. Donc na zuika maele na nga ya koteka wana na salela ngo ba formation pa ba Camerounais na sali ba formation ebele pona koma o naza lelo donc eza business. Alors yo mto talanga na bengi yo o se lancer na business parce que réussite nanga ya kindumba te. Et a mission monta pesa mbongo na mata. Et a business nanga. Bato ngani bakantara couple majabu ndezwa bomengo nyonso pesanga. Couple bata majabu pété. Même bango mo majabu baloba ngo mesara oyebi ke batuti ba finga ko bakantara vi na mo bimba biso bato to gérer yo to foutre konda pour rien à voir. Bakenda ki pe kuna na mona ki basopana ki mo ebele. Rien à voir. Ma job est un contrat de travail. À part le travail, nazara pe mwana. Ozo comprendre. Na pe mwana, tom soupe na cause na problème mo na bengi mais ce n'est pas ma job qui est primordial dans ma vie. Vie na nga na réussir on a business. Très bien. Ma job nini peso ya deuxième saison. Nga ba changa pe ata. Nzela Europe. Ma job deuxième saison ça en Europe. Kasi menga bakozwa nga te ngai naza na droit ko kende Europe te na majabu. Il faut les kapangati. Ah mais kasi yo no loba. Tata po fa pekato. Les kapanga tata pote. Tata pote Sarah. Oui. Tata pas comme est-ce que Sarah boko cha komo na nga pete? Bote loba Sarah est-ce que okoki ko cha kombo ya ngai te? Yangwana. Faut bando tu na nga bongo. Non réfléchir non. Faut réfléchir hein.
Oui. Maman, la formation est là. 10 $ seulement pour l'inscription. Eh, frais de formation, tu connecté binango na privé. Parce que Kinshasa na poto, na frais de formation mon côté premièrement parce que Kinshasa ezala à vive voix. Tozana bango na bic kaye na bic aussi mama Sarah pe na tableau na crayon. Vous comprendre. Mais entre temps bande qu'on a so ba diaspora, to sala na Zoom. Na Zoom. Vous comprendre, ça me doit beaucoup d'énergie et puis voilà. Donc en dehors de ça, yo pe mutobi que mama Sarah na sala nga mo landela nga privé. Je suis là disponible. L'inscription à l'académie c'est seulement à 10 $. Tozo aider batu ko zo ba vrai fournisseur ba mèche, ya ba sac, ya biloko nyonso. Tozo aider batu ko zo visa au Kende Chine, Turquie, na Inde, na Vietnam. Soko lingo ke kuno ke somba toko orienté to tindio direct et pas fournisseur. Très bien. Donc tozo aider batu belé ko somba biloko na Alibaba. Nga somba biloko na Alibaba payé. Mais o somba ngona moyen nini pe na ndenge nini. Fournisseur ni na malongo kozwa. Transitaire ni na roza ya malamu po tindelo biloko ba escroquer ote. Ba biloko wana nyonso na Sarato l'académie toza au formé. Donc yo mutolinga ngo zotala nga bénéficier na ona oyebisa o lelo ko réussir na vie za sacrifice mete nga na bongi na vie pour na business na utiliser notoriété na visibilité na nga ya réseaux sociaux nde aider nga na teka. Très bien. Nde aider nga na fongwama ba tu fongwama ba kopé fongwama. Très bien. Donc numéro eza wana so contacter nga na okotisa na bureau solina bata bureau. Au salle d'inscription, et puis biso toi professionnel so salle d'inscription aux mbala moko carte na ya membre na carte na membre soko scanner ngo memi on a groupe ya académie ya formation. Très bien. Donc voilà, eza tic-tac 2024 to me campé comme ça level teto mataba mama. Ah OK. Ba mama ba vandeli futilité trop, ba koma mitema mabe surtout ba ndeko ba diaspora. Ba koma ba écrit. Ba koma mitema mabe. Et puis mbala mope ba ko se perdre, ba ko soutenir que les bêtises. To la sabino ko lukambongo pour que bo longo la haine parce que mutu so azo bonga te na via koma monter mabe ka pamba boya bando ina ba finga na ba commentaire. Donc question surtout nanga je pense que réponse. Voilà, Maman Saratola, aujourd'hui on va parler de Fally Ipupa parce que yo pozali parmi bandeko oyo balobelaka Fally Ipupa et salakio esengo komona bandeko nyonso kozwa avion kokende mikili ya mpoto yo kotikala. Bonne année na couple bondo. Bonne année na couple bondo. Maman Mariam na papa Roy. Nzamba continue kotika bino en vie. Boza canal la bénédiction ya bato ebele bo sauver ba vie ya bato totongi bango kuto na tongo ici ba vie ya bato en tout cas nzambe faza kana sima na bino. Très bien. So ibazwara vie ya mutu ata misato mine mitano tekyo bakisela mutu menga na bakiseli couple oyo ba vie na ngana bakiseli bango parce que ata na zate na kufi bango ba continuer ko salisa bato o ngana ko kokate so ipenza babakisela bato ba vie quand ngana bakisela couple wana manjabu parce que ba bato ba osunga bato est-ce que ba si chômage na ba chrétien ah oui ba producteur bazaki sustain tala ninge ba tomboli musique chrétienne ah oui nzamba pambola bango. Très bien. En fait ya okana ngana loba parce que lelo atanga na kufi so na pesi bango ba vie ba continuer au sabolamu ba continuer ko soutenir ba na kombo na te na kufa te exemple na kozwaka te si na pekisa so zananga na plateau kozwaka yango te to yebi biso nyoso ke to kokufa mais si na biso exemple so to na plateau kozwaka ngo te so pe ba pesa ba vie ya bato o bakiseli muninga ba vie ngana ngana bakisela bango donc question to ninga ya poto est-ce que so na ina posa que France Majabu ke na France webi nabi ba uto kende aw nga kenda ki vina ngaya ki wapi États-Unis. Mutu avivaka na programme. Na kenda ke États-Unis tina okay batu balo ba kenda ke États-Unis na ina makambo. Ona bando sala. Neti buena na ba rendez-vous na février a fona ke ne ko répondre. Mais mutu amona ka Sarah ke na États-Unis mingi na sentiment te. Ba billet wana c'est de l'argent. Donc sope poto ezaki primordial pona ngato batu babonga na nzela poto. Nanga na kota passeport nanga. Nanga pena lela banga baboyela ngate mama na posa ke poto loka majabo ekende na sa nini na profiter donc koloba ke Saratola phrase ngo loba est-ce que
ezoko sala yo pe esengo baninga baki yo otikali. Ah. Je suis bien enveloppe nanga. Enveloppe ana ko moi na mesa. Ah, enveloppe ezani. Ba elanga. Mais c'est ça aussi, ça développe ezoko développer jalousie mo boy kati na yo. Bandeko bazoko mema madiabu amemi batu fali amemi batu yo zotika lozo kendate. Na bombi mon temps. C'est là. Na bombi mon temps. Wana bombi pona bango menga na kota. Yo mona na. Et relevani. IBA. Vous a relevé bancaire. Moni ya ba papier belé. Donc c'est que c'est que ba entrer na ba sortie et salama na banque nanga. Na papier mon te, attestation te, na ba relevé. Parce que tozara na attestation o ezala ke mutaka cheka mbongo ebele, aki okosa mutu na ambassade, ba saleli attestation aka papier moko na montant. Très bien. Na numéro à compte. Kongeza ba relevé donc au mona ba transfert et salama ya ba entrée sortie puis ya ba 15 000, ba 10 000, ba 19 000 ba papier ngoza moi mon pico. Et ça n'a rapport ni na question na. Yango ngozo réponse. Allons-y. Tu ko yo nyonso ezala kaso batuni ozana preuve nango. Nauti ozwango kali. Ah OK. Na zo en point ni. Na l'action point ni. Et que l'ambassade à Japon. Ah OK. La ministère relevé pour non ça demande l'ambassade à Japon. Très bien. Business on a mis côté ici en 2024. Na otambola partout place business c'est ça la main. Donc tant on a eu formé, tant on a eu payé ça ba fournisseur, il faut ba fournisseur on a mon na maîtrise na ba honnête na ba Japon. Na maîtrise nga mon akende Japon. Oui. Est-ce que il faut na benga maman Mariam penza pona kende dans un visa Japon? Est-ce qu'il faut na benga fali pona un visa Japon? Na ba relevé nanga. Hello pe ça ra visa relevé. Na ba mouvement ya banque. Et côté réel ya faute bon pe ça au visa tadinga na ebinde ba sara mon longo na ambassade eza na mo eza na butu hôtel eminete ambassade des États-Unis ba respecter abatuté ba sali sabino pe mon longo ya hôtel ma ba kiti zate na ebi na telema pona zo visa na ebinde ba nyoko ma na luka rendez-vous ya kana 2026 rendez-vous ya ka ti bo bunda no pousso doucement bo tout ebimi aux rendez-vous na ebinde ba sala interview na ebinde ba nyoko ma pena na ambassade nyoko ami ba ebiso zonga ya kana document tel na ebi ko luka ba document wana yebisanga siko baninga o bazui na bango faveur et pas fali na yo ka mutema pasi pourquoi. Na ozala jalouse sur base de quoi? Mais yango ezotinda yo sala ba émission. Yango na oyebisa oti. Jalousie sur yoka jalousie sur base de quoi? Po batika ki yo yoka tenga de na sala ka na et pas fali te batu ba yebi. Na zape ata na ba penser te que un jour na vanda na fali boeto na mwasi na batu ba yebi. Pourquoi to marché ba mo? Kenga na bande ko rêver na analyste fali na ndenga ndoto tadi. C'est que faut la moko. Te. Fona la muka na tala pena makama en face. Très bien. Donc na conscience dans mo ebi ke so ba sali liste la mamba falinga na ozade ati. Ce qu'on a okela baninga mutema mabe pourquoi? Mutema mabe o bango ba ebi passe ambassade te. Mutema mabe o ba sotise bango ba rendez-vous ba fallait sotise bango mikanda o. Ezate. Ngana nango. Fallait sortir bango mukanda oyo ba pesite ba piété nyonso ezaka ya fali ya fali donc fali ndeti apparrainer bandeko neti Schengen asengaka preuve de paiement Schengen asengaka impôt nga na futaka impôt nana ba preuve de paiement na nga impôt Schengen asengaka relevé bancaire à vérifier ba vérifier na banque Schengen asengaka ba carte musala Schengen asengaka batu musu ba tiaka na mapango elo nini elakisa ko kimate ngala na ba fondation na ba document na nga par-ci par-là. Siko bango biloko tout fallait sortir bango. Taka na rendez-vous sortir bango. Ba ebi passe rendez-vous te, passe ba document te lo te ka na passeport ba PC visa. A sombe ata visa ngo pété, ba PC na mbongo wa frais de visa. Na billet. C'est différent avec moi.
Babiso bato ba voyager ata mutake Dubaï na ba propre fort na e faut féliciter bango. Ah oui. Donc c'est impossible na yoka motema mabe pona bandeko wana ke ba memi bango ponga na se retrouver na liste TT. Fona koma na liboma ya olota ke na kota na liste fali. Très bien. Et dans ça la hypocrisie. Fona za liboma ya réfléchir bongo. Et Dédé bandeko soki ba pesi bango ba visa. Peut-être au lobaté pour bazu ba visa ba 5 ans. Est-ce que visa wana 5 eza réussite na vie? Eza moko ya opportunité pour réussir dans la vie. Non. Est-ce que biki yana batu ba na poto? Zwa clochard da sali combien de temps na poto? 6 ans. Mara na poto. Mais mutana Kinshasa vivra bien, mais à quoi envier ka po yo kaka ana? Azana poto. Mais ape clochard. Yebisanga batu ba na poto ba na ba mikanda. Il y a 10 ans, Missou bana ba nationalité française. Missou sope ba botami kuna. Vie malongate. Soto longwana na keka en Amérique ponga kenda kuna. Omona mutola la na gare, mutola la na gare. Na malili batu ba na nzela, omo pe muta biso Sara. Ozomona e clochard da osenga yo. Mais Américain ko peso mukanda. Est-ce que Hollanda Américain mais ala na ba bala. Est-ce que synonyme au bonga? Est-ce que famille na yo ba yebi ke no kwa kenda Amérique. Atinda ke loko te pona ba yebi ka ko kenda Amérique eza ko bonga. Toka no ala kana ga. Ala kana bala. Ata ne loko te. Surtout ce que sans conscience. Donc sans objectif. Ce que za pona ba 5 ans, potom suba ka nta ba 5 ans na ba 4 ans ba zue ko comme sanga jalouse. Bon. So eza pona ba 5 ans na ba 4 ans wana. Ba na poto na ba 5 ans na ba 4 ans. Sko tant ba ozonga na Kisasa na ba 5 ans na ba 4 ans. A ozongela via moto. O ngana roulade. Na ta mwana moto te. A ozonga pa bango courir ate alali na mulili. Ngana ola na ba condition nyonso va bien. A ozonga pe Kinshasa poto wana ezaka na passeport. Mais réalité à vie, est-ce que tokokani? Na olotani. Et ba beaucoup ba mapangu te même ata 5 ans on fallait pesi bango est-ce que ba na ba bonga ba bio ba ndo salaka kwenda vutuka kwenda bazoluka ya mona zolo bana yo na kwa envier nini 4 ans 5 ans après 4 ans 5 ans retour au Berkane na Kinshasa à partir ka ya aéroport moto te kuna te papa yo otukinga te otukinga fona za no clair Otukinga na tukiote na tunika question parce que kenga la jalouse ya ona kena angle na kena na angle visa ya boy na songi na angle ba 5 ans peut-être zou eko uta na ba 4 ans na ba 5 ans bon après 4 ans na 5 ans wana ba pesi à partir ka ya aéroport tanga zokita moto tanga ozonga chez bango courir ate mulunge ya osakana te sko uti na été uti na hiver vie pendeza mwa boy. Te vie etape na mwa boy na 5 ans, na 4 ans. Et à mwa boy. Yebisanga muto azuka à 4 ans. Pour acheka à 4 ans na kacha passeport na ngana comme les jaloux. En quoi? Il fallait yo. Pongane na za bonde na vivre aux États-Unis, so na zone Kisasa nde na vivre na Kisasa. Donc na nelo on regretté te. Na standing na bien na vivre na kin na poser. Donc, on a envié 4 ans, 5 ans. Depuis, on a 4 ans, 5 ans. Ça m'a aidé. J'étais zande maïle au sein de 4 ans, 5 ans. Ah, ok. Maintenant, on a côté aux États-Unis, on a un visa 3 mois. 3 mois, on a tiré na sala makamo na sali aux États-Unis. On a un visa 3 mois à l'époque. Ok. Si vous avez un bateau, vous avez un visa 3 mois, vous avez un pelo. Et le côté, vous avez une année. Si les loba autour, maman sa rose a un ID ndeni. Boyo zo kota kosani. Maman sa mutane États-Unis autour na ngana l'accès côté ba enregistrer à ba fondation. Tu imagines? Abinga pe na États-Unis na lukati na ebitenga tuni ozana en état nini. Na enregistrer business na ngana États-Unis. Yebisanga mutu akozwa pe 4 ans 5 ans. Neti moi so benganga en États-Unis pendant des années a yebi place ba enregistrer la fondation te. Ngo. Ce qu'on a en jalousie yeka poza na 10 ans tous américains. Pour à cause à pas 10 ans à cause à pas américain.
Mais à vivre le roi Monto à sans Mukanda. Ah oui. Tous appels à respect montin. Très bien. Neti maman Maria Moana, as américaine, t'es aux États-Unis. C'est une Congolaise. Tu vas proposer à écouter résidence pour un millionnaire. Mundela tali niveau mbongo mutasomi banda kwa ba million cash. Pour Mundela mutintérêt. A proposer au changer nationalité pour babando gérer ba fortune nao. Soza maelo boya. Yebisanga moi si wana ozala considérer na américain, ou azala un passeport bleu. Azan n'a pas valeur rebelle parce que derrière y nga et alors nga na futa a taxe na Amérique. Ce qu'on a muto yo ba pesi 4 ans ya Amérique a futa a taxe te na mikanda ya Amérique na administration ayebanité ana ID. To elo monte. Oui. Siko yango na ebisio ata bazui ba 4 ans ta pala fala pesi ba 10 ans. Faut appeler maïle ça il a 10 ans. Très bien maman Sarah. Donc na angle wana bango ba oyela batu ya ba jalousie pour non ça so émission faut bola balongola nga na radio camarade mutute. Très bien. Donc na libre yo ça émission nga na libre za la pour na libre za contre. Na muto komina nga te Sarah point ni au côté linga te. Donc rawana ya ba jalousie faut bolongola nga déjà. Rawana ezate parce que nga na okemande te belé bazana ba olobela fali ba yebi intérêt ba souffrance par souffrance nzala par appui par noto yo ebi combien de fois bakanganga na bimisa mbongo na poche na futi ya mande na obenga intervalle na benga te oyo egoya simana ndezane yanga tolier mais exactement za batu msu bakangia bandi ko benga basa ile cotisation quand vieux te ngana oloba bobimisa mbongo na banque bo futa bato balinganga wana ba ozongisa après c'est comme ça. Très bien. Donc premièrement c'est moi je cherche l'argent à femme indépendante femme forte mon femme indépendante businesswoman ana keto te po ebi stratégie nyonso ko sala pa ko tsala pa ko tsa mokie. Très bien. Bango ba rêver na poto tala ba visa nga na luka. Après l'obiso na komi na ngalo ba maman Mariam bobenga mutabakisi moto akisa makasi te na olanda via maman na za business woman Mariam alembarate na ba taxi payé aza multimillionnaire mais azali moi si wana papa tadi azoteka na télévision papa tadi nga na vanda natali ngabi moi si au mobile na mbongo bon ye pa pe na mbongo mais ndeni moi si oyo atika ka États-Unis à quel Dubaï ko kanga ba conteneur c'est nga na rêver vie non mi mono ndena kokise ki na comité et puis likolo nango azo sambela te c'est que fona la muka et puis likolo nango azo sambela te c'est que fona la muka. Très bien. Nazwa maman loko exemple na kangai awa te mais awa tina oluka ba visa na bisa que te toto za visa Chine tenga wana zeka do bosona ki ko yepsanga. Donc, il faut token de Chine, Japon, Turquie, Dubaï. Donc, si tu as bambo kawana, il y a pas besoin de salaire. Mais bango ba revenir na France, na Belgique. Siko na ninga mabete. Na sous-estimé te. Moni bango nyonso wana. Muto ya na $10,000 azate. Bokatanga mboko azate. 10 000 nini? Dollars azate. Puis c'est ça le problème aussi pour nous. Sikoyo. Il peut payer 10 000 $. Sikonga. Non que Chine, non que Japon. Na kosombelo au moins $1 et puis singa bénéfice à 10 000 balles namba manko. Est-ce qu'on a une différence? Oui, bon, ça c'est dans le cas. Et là, $1, et puis singa 10 000 $ namba manko na sens ni na ibisao. Na ko somba produit mo eza $1 na sombi yango 1000 pièces. 1000 pièces. Na somba on a $1000. Yo ebi Chine. Oui, très bien. Na yesko ngamo grossiste na teki yango $10. Na gagné bénéfice à 9 000 $10 pour donc eza mokie. Na te to chaka na $10. To koma ba 12 te. Na bénéfice. Tu sais, même moi à l'époque j'achetais des sacs na ezana kwe moko to banotika pena Guangzhou parce que moi j'habitais Pékin mais na banoki nanga ka Guangzhou pour na cop otiki Guangzhou tozu mutuka 4 heures du temps. Voilà. To bimi pena Guangzou to kena ba donc côté pena ba sala ka biloko wana na zo somba sac omoni sac ya basi no somango $2. Sac wana ya $2 sara so simi yango tu sens que ça sac yo bazo à côté que la biso 40 50 $60 na Guangzou.
donc na ke na somi yango $2 et na zo na saki wana surtout na libanga na zo na saki wana na nga na libanga na kosomba eloko te donc na kosomba te nga na ba wenze nyonso eza na ba fuli na ba nini na ba elephant ba nini na kosomba eloko te wana po na somba ka ndeti kana za na Kinshasa nga na tikaka gwanzo to kemboka. C'est-à-dire, au sommet, ça qu'on a $2, Maman Sarah, à l'époque, quand je venais à Kinshasa, on a noté que ça qu'on a souka $70. Tu sens qu'il y a sac, il y a sac. Donc, au sommet, ça combien? $2. Donc, Erdon, Moutouaye, à Taliango Boé, à comparer na sac y a zanango, na o yo zanango, alubino. Et ça qualité. Donc, toi, vision monté. Comme nanga ne à Covid. T'as dit, toi, vision monté. Bango ba boulé na ba mema bango ba poto. Ngana obule na kenda na ba Japon na ke découvrir ba kopa baka na te ka na moni Dubai o lekelanga na ke no Japon. Ozo comprendre yebisanga siko toi moi ba penser boy. Yo ke oui ba futela ki obio fele nyonso fele oui na pena place ko la lo fele ko lia o fele on a lo baba ko kabela bido pe bilamba mais au bénéficier na nyonso mais poto ango ba pesio au bénéficier et apporter le au nini aux super retard na vie pour na lobby au moni poto oui visa fallait à ma bête na lobby te que na sous-estimant on ponga so ba penga visa fallait wana ya 5 ans na ça makambo belé yo ebiti non ça makambo et non ça makambo penza et on ça na te et pour ça on se comprendre parce que bango na ba visa ba 5 ans wana ba bénéficier net na ni très bien mais à part visibilité au bazui à part poto o ba moni bilamba kola te ngana lati bilamba nga OK. Et après retour na aéroport au monde aka ke fi na biso za boy différent ngala on zo wewa te. Mais ce que maman Saraka kana logique wana pourquoi ça doit toujours créer des choses. Ba visa na bango ya mabete za bien fallait asali bango bien mais koya koloba ke Sarah za jalouse nde ezu plaste. Voilà. Nga Sarah na la bienvenue pas fali na monsinité donc wana pende ezu na ngo plaste koloba ke Sarah za jalouse te wana ya bana posa bandeka baka na posa nde ya oloba kaka mais eza nango na plaste parce que au risque na déconner ba master parce que na batu musu wana to rana bango bien tant na oloba bo en général les autres les bango tant musu mais ba yebi ke na oloba na bango te ba kolo problème o ba yebi na oloba na bango parce que des mères a mutunanga beva mutunanga mombaya mutunanga do na koki kutuna nuko meka kutu te po ba batunanga do ba kolo o ba oloba ke na sa keto wana et réponse na bango très bien aux visa 4 ans na 5 ans et après Ngunda eza la problème parce que bautuna obwa kelingunda nini yo kotaki awa na sol française lokola mutaye ko couvrir événement et artiste munene le roi Fali de 2 oye na visa ya 4 ans ou 5 ans olukela ngunda ni calculer za mo mulaye ya zonga ga yozo moto voilà mais maman Sarah selon yo kokende na yabandeko o pona ko accompagner la culture congolaise oyo ndeko na biso papa na biso frère na biso Fali Ipupa azalaki vraiment akenaki ko représenter la culture congolaise na mboka ya Europe kuna selon vous ils ont vraiment fait leur travail na ndenge elongo bani non félicitations à l'artiste l'artiste était les journalistes qui ont accompagné ko sala musala Fali Ipupa est-ce que bakende pona on sa musala penza. Mais question tout ninge ya mabe ouais mais Natuni est-ce qu'ils ont fait leur travail maman est-ce que bakende pe pour ça musala tu ko soki bakende ki pona musala te bakende ki pona nini engulupa ba assister un événement Fali baza ba témoin vivant OK mwende toloba Fali asala pia kana merci balukutera moi trop et en retour à penser que so batambanga to kendela batambanga amemina bata TV bosa te eka bata internet ba na ti bakenda ki ba ya mami lela bangonde bato baza ba témoin ba vivre ba événement ba yo ebisa congolais te biso tozalaki eloko ane salamaki boye. En fait, pour moi, c'est juste ça. Parce que sur les agriculteurs qui vont pouvoir ça, ça même bango fallait ça salir bas sold out. Bango va saler. C'est ça aussi. Donc, ils a amené bango premièrement.
assister un événement, baza ba témoin et puis l'aider à ça la play na bateau ba soutenir le roi ba journaliste. Après venir à n'importe quel journaliste était azuka bateau ba sarani ba soutenir. Très bien, mais maman Sarah, aujourd'hui ce qui est arrivé kokene na bango bonne fois ya fali pour asunga bandeko na ye ba soutenir kaye yep a apporter un plus et pas na bango. Ce qui arrive maintenant à l'artiste Fally vis-à-vis il y a journaliste et ba influenceuse oyo qui est le bénéficiaire et nani oyo azali humilié exposé na mutalaka. Fally nda osambwa. Est-ce que ekoki ko servir Fally Jaël yo toto sa no mission atikala kanae mutakala na en plein live. Sko eloko mutinyo sto banga keza mutakala na. Ya banga ngote yebsanga ke Jaël azobanga rando to Jaël azobanga koswana na kofi to Jaël obanga ko régler ba compte. Eza makambo nde Fally ko kata oyo ka sodi. Donc muto aza perdant dans tout ça, muto azo sambwa. Fally na moi sinaeba osambwa sikoyo. Très bien. Mais aujourd'hui, Maman Sarah, réaction non ekozala nini par rapport ya grâce temo OP azaki parmi moko ya ba influenceuse au papa na biso Fally amemaki une façon ya ko accompagner mosala na et Kiti et Mati awa. Ba réaction aussi ya bureau ya Fally Poupa. Yo okosala la lecture nini pe analyse nini. En fait, ba réaction ya bureau ya Fally. Na condamné bango te ba yinde ba sa structure na bango. Très bien. Ba yinde ba sa structure na bango toutefois na lo baka que la loi est dire mais c'est la loi. C'est la loi. Tant sakani na personnalité à mon tout faut pas frapper. OK. Voilà, grâce à mon le salaire du péché, c'est la mort à mériter. Oh ya sali. Ba foutissier ba boy kende. Ça se passe comme ça. Boyende bien, mutu moi lo ba n'importe quoi sur artiste. Et comme les bidons la matoye, faut benganae. Et surtout si vous avez de preuves, faut benganae. Mais Maman Sarah Okolobanine, grâce pe azalaki yemo côté, bazalaki so mi balé so mi sat. Boni kaka ndingisa e yeka do pas grâce. Wana ba benga ngo musique. Ça sera bien là on y a ta plan hein. Musique. T'as dit, na boyo na makambo na pamba te. Moi, au moins ma musique. Longba kuna zana otinda numéro, na otinda ya papa Diego asenga numéro karo. Na otindela ye. C'est bon, atikika. Olinga lela pesa matière. D'abord finga ngakula mtaketo. Bango bazala raté. Yaza na sima. Ya otinda ngana za constater pour na répondre na pesa matière. Parce que d'abord ba ovantanga na miniati, dans Chantal Bomolo yo la telanga butawa, aya ovantanga isanga to la zwa kiti. Yo zala te. Taba obenganga jalouse ya ba visa ba ninga yo zala te. Entre taba visa mais aéroport a 42 ukata makamutu na muta ko zonga kula na mulili. Réaction non Maman Sarah? Wa musique. Wa musique hein. Musique ya mabe. Moni na musique lingoza na position nga na zali. Na sara makam na lingi. So na linga Fally na sepeli ko soutenir ye na soutenir na ngai. Très bien. Eza te ke okoma Kolobela l'actualité héritier te. Muto benga ngazate. Kolobela ya Fally te, kolobela ya Ferrete, kolobela ya JBT, kolobela werate. Loba na loba. Po musique ya faux. Omoni musique so kosi na kati papa tadi. Na suka lango obimaka dessus tango obima dessus nde sala ba journaliste ba finga côté ba outi ba finga ba leader tamsu kozala dessus na tamsu e uta pa leader te tamsu membre ne mo abi walinga côté abeti o 12 tamsu musicien ne mo walinga côté abeti o 12 tamsu chef d'orchestre sko tango olongwa na en wana obandi ko finga mbamo leader na boya berer wana na sala ngo de pa Fally. Très bien. Ya mo ina boya na nga ko s'associer na ba musicien pour lelo yo bako sala ngele omobo eswinga na pesi honnête exemple so ezala ke ngape na kina kati penda ya makamba Fally ka tozuka voyage yo pelo kenda na kete te na pesi exemple okete ka plus c'est soit ngasko na se retrouver pe na kine kiri penda ya bata Fally penda na zara pe kuna voyage ka nenge yebo isko na kete webelo na ngana sala mutema pasi so ele moto
olongwe. So ça maîtrise tout le monde ba bando finga fallait comme yo révolté. Maintenant pour éviter tout ça, na préféré na za place za la place oza, c'est bien. Na boy na beba na batu. De na za na pour mériter, na pour ma profiter, na pour ma mutute ni ou faire elote. Mais na libre yo ça ba analyse nanga. Na libre na tendance nanga, na libre ça ba critique nanga. Très bien. Mais na ko vanda tam ko lo monter na vandisi kitchi nanga, na bando finga kofi pona CPI ça fali. On ça ngote. Très bien. Na bando finga faire na ko te. C'est que na o régler de ba compte nanga. Et puis na o régler on a komba faillite na o régler ngo ya. Très bien. Mais so na yo lobela kofi na critiquer, c'est normal ya musana nga na moni kembebe iza neti boy. To coach 2024 artiste ni na beti concert. Fallait bêta qui est dans Dakar 2024. Oui. Premier concert dans la vie. Musicien ni bêti. Soto bito sa émission o ekoya plus tard. To ça la bilan ya artiste ni sur 2023 mona ki fallait à meilleur. Parce que son a lobby bon de bo komisinga te ya za muta fali te lobby la vérité. Très bien. On comprend donc nga na sepe la place na télémi. Très bien. Parce que biloko to zo mona o ko kama pete lobby ka ba même personne wana. So batali si fali mandoke. Ken a sali combien d'années n'a fallu? Combien? Mon inde mando qui est à l'ami. C'est possible. Voilà, Maman donc, Sarah. Musique, et musique. 12 na 12, Ezalaka. 24 Ezapa. triangle. Voilà, Maman Sarah, question, oh, avant tout, quand on a question, il y a Chantal Bomolo, na question, il y a Grâce. Ah, oui, Maman Chantal Lissous. Question, on a Ezali, na il y a Grâce. Jalousie déjà, to kangi parenthèse. Il y a Chantal, to soana na eming, bakambani, qui a tika ya pe. Nazo lingana tous nos questions. Pourquoi aujourd'hui l'échec de Fali? Erreur de Fali. Personne qui insulte Fali. Personne qui commente mal les actions de Fali. Tout, il faut tomber. Kakanamotu, il y a Kofi Olomide, qui est celui qui est derrière Babilo Kwana Nyonso. Et ça l'a dit à quoi? Analyse ni yoko ki kosala. Parce qu'aujourd'hui, à Lianzi et Bimi Fali, Moutoua Fali, Moutoumoro Azaki Pemene Fali, a commis que le Babilo Mobo, ça vient que Aza manipulé par Kofi Olomide. Oyo Azana Sima. Yoko ça donc analyse. Pendant que Fali, c'est une personne humaine. À ça la kaba œuvre et esprit, au mutupe akola la la muki a commenté en négativement ou positivement. Voilà bison de tolobara. Est-ce que ebike ko Fali so Kofi Azaki ma ben asara le ba complot de tolobara wana. Comment Fali a se permettre obimisa mukanda na ye akoma na maboko pour sauver Kofi dans l'affaire, il y a séquestration, il y a des danseuses dans poto, il y a JB pour sauver Kofi. Nandela Boubouli Ondela. Ah, bisoto finga na kaka. Ah oui. Ben, dossier tant oué fallait sauver Kofi. Papa na. Il faut télé ma place aux ça. Oui. Il faut avoir vraiment de. Au moins il fallait na Kofi pour basola. Fallait autour na via montouté. Kofi pe autourna na ya via montouté. Très bien. Ngala bi ke Kofi ndara na besoin Fali aller la Fali malgré avie moko il m'attire na babuzo banae mais vraiment Fali soit bengi kaka. Tala moi Fali soit bengi. On avait vraiment habité vraiment don habité vraiment. Voilà ce qu'on fallait à bengi. Assis ce soir. Oh vraiment Fali. Vraiment Fali quoi. Dicap. Ah Dicap yo vraiment habité quoi. Vraiment Fali quoi. Oh vraiment Fali. Donc habité quoi. Dit maman si bengela ngana ba journaliste. Donc il y a vraiment Fali a vraiment moi nanga quoi. Donc vraiment moi nanga quoi. Faire ça la mission. Pour na hôtel ça ba tout combien fallait à moi na ye. Pour na hôtel ça ba tout moi na koyazan koy. Très bien. Yazaki nkoi, aboti nkoi, fali ya simbi, monde. Ah oui. Elo kezanga Kofi yango wana kana posa ya fali ya bayande sikoyo, basala ba négociation trop bandela kaka. Ya bisaka, oyebisu ba audio na tilo koleti. Donc vie on dirait ba peselia ka eso eleye na libandi via abalu. Retirez. Poyo za libandi. Non mais na lubi kaka retiré. Papa wana libandi. Na ndenge mabete na. Papa na biso Kofi pa za libandi ngam na tekela ke ba periki. Ebo osiko. Vous comprenez? Donc, au moment que musique, moi j'ai dit, t'as dit, musique est ma bé. Ngala ebaka, ngala beba ane ritendeni. Ken na tindela journaliste moi azaka sika. Pana ngala ebisi yake ya baken.
ayambi Ken a déconné là héritier a déconné là puis journaliste nanga à l'époque toi qui n'as pas amateur encore Ken côté kuna c'est pourquoi soki ayebi mutute et puis lo anga loba bani abinga leki mobile na Diego Milito na leki ne héritier ba pimela biso visiter États-Unis nzela moko héritier na ndako moko nga pe na ndako moko sikoyo tellement que professionnalisme kotana nte à l'époque ils allaient à ce émission l'équipe monteur à monter à côté ici au vérifier oui peut-être que ba vérifier aka papa na la muka na tongo na kuta ba appel manqué ba katela ngade ba pacha ken na yeba été na tala été on s'expliquer la bandenge tout mais oh et loko pena yo beba na héritier ngwana oh ouais apo elega kana chaîne na yo ah OK wata ngate mutu na yamba ken ngate tala modèle ba finga ngeritia tinda ba finga musique papa wana musique siko ezaka bongo osakali na leader ba olaxo musique nde kendaka na finga ma basuka na ngate ba finga na Diego osakana te pona musique et puis bato ba finga nga wana à l'époque basala ke nanga na Diego to longwa baza pe sous héritier te lelo koma na janvier ba fana moni musique ba vrai ba alakati ba tout ba ya pemena ba musicien ba ya koluka ba intérêt na bango la majorité ya ka voyage ba faux ba ya na ba intérêt siko bango ba musicien ngo bazwaka conscience te ou bien ba tia bango na ba kisi oui bien à l'époque ça envoûtement oui bien à l'époque moi je comprends mal na ki sur nanga so na sur nanga te na ba état o na ndima kolongo pe héritier papa t'a dit nanga na kufa parce que na ki ne lote succès te elote olongo siko pe héritier mobile nanga ndenge moko tanga se décida ka longwa atala ite ke na ke wapi na pe na mbongo te nini te mais mutu so oza mutu kolinga basaka na personnalité na otatoza pauvre wana ngapsa nga atana liete en tout cas na bi na bando yo kanzala et puis na ça retour te et aller sans retour donc nzala 22h mais jour ya bonne année nazo kanzala 22h naza ne loko yo bato ba finga biso bazala soupe héritier te lelo pevi na bango ezande a perda bato ah oui nalanda émission mo ya héritier les années passées batuna et regret ya parcours na yé professionnel carrière professionnelle à lobby a regretter ka départ ya Diego Milito mo perda bato donc au monake musique etanga te en fait musique eza na moi le lenge na ngomoko boye et memamaka très bien et là moi genre moko boye memamaka parce que entre temps ce qui m'a choqué c'était quoi Ken tanga benga ibisinga salama kam na mona na internet ya solo nga bi oui abi mais pour na sali bonga solo na héritier et puis na komeli na vandis ko nga bi do biso to bomana na internet mais ye mo leader a solo na Ken ngwa finga ki chaque jour sikwa longo le lingani do ça là papa moni jour wana na mi lobelinga bi soki na vi na nga pona bonge yaka na nzela musique na kufa pauvre ah oui ya oza mongamba boy na kufika pauvre ozo comprendre donc musique eza na bandenge na ngomoko boy se comportaka très bien donc 12 existaka ba finga ke belé eza deux te ya bato belé ba finga ki bato belé ba sali ba scandale mais moni sanction ke na ngambu moko musique pitié voilà musique voilà Mama Sarah poto chité na émission na biso mais les gens se dit que yo mutoza na sima ya Chantal Bomolo pona ba scandale nyonso relation na yo na Chantal vanda na o papa to swana na Chantal Bomolo makasi na makambo niki ye azara pena mutu pena ya mama nana ketchup et à l'époque ngape na ki kota niki c'était chaud na merwana merwana to swana na trop na vie otika na pe mananga so otika na pe ma pardon moni mama Chantal Bomolo je pense que à ça il a battu sur émission a auto finga de mer a fingi na ntabalu ki la épée grâce a finga épée Jaël a finga battu nyonso nga moko na yebiso lobby matenga miniature pour la analyse dans salaire na mamba fali amatenga miniature
na répondre ete mais comment ka maman na wa salinga mo live na bandi su kotinda esaila ka batu live to sola na maman na te to comme solo lango depuis quand ba ma solo ngo bandi obeta ma depuis quand et puis pourquoi kotinda ya banda ofinga batu ngamona zangi munoko ngamona mal bouche so na bina choqué na o choqué est-ce que fona le kana si maman batu pona choqué batu ngamo maman na tsenga neti na miniature nazoeka vidéo na ena tindi place na koka kotinda parce que so balingi basa sentiment na bango ya ba warrior ya ba fana fali ba finga ka bato fali apesi ba visa donc ngaba ne lo finga ngati très bien so ba sepeli na analyse na ngate naza mutu ya mayele so sepeli na analyse mutu ba yaka na téléphone na mutu en tout cas tu as sarato la analyse ngo sali kitoko te ngana ko expliquer siko ya Chantal obi poani na kende na ngo boye pona couvrir le hôtel. Très bien. Na sala ngo sagement. Mais na yebi que véritable kambango ezaki boye. Très bien. Vous comprenez? Tant que ça compréhension na ko expliquer. Mais OK na ngana ba ja ping pong ya bana mikie o vende ngo vantara ba demer. Tant subino bozo ba monopole o vantsa bango na ba visa na bino bo pia bango. Ngasko bo vantsa ngana ni. C'est la famille en tout cas. Il faut babiloko yo esila. Te po batu ba lo ba kingai na o diriger mama wana ya ona mituni. Ah ucho vandi sanga. Yo sarato la yo, auto vantsanga. Eza na TikTok. Na répondre était parce que za maman mukolo, na comprendre que peut-être compréhension na eza moins. Tamsu, oyebi ke ngalo ba pena ba triangle, mais pas colis. Oyebi ke ngalo ba na ba triangle. Ako comprendre peut-être que na betelo moko boye pona sala boye, mais à comprendre te ayelinga. Donc en tout cas ya Chantal na bolingwa yesu penza, bo seraka ba journaliste fallait apesa ba visa. Nga penza épargner nga kamango bazolo bake ozolo ba mabe yango kaka ba serrer ba journaliste au fallait apesa ko serrer zanine visa tu parles mal ko serrer zanine nga so na sala analyse na nga na sala lora batutu na libre. Ah OK. Je suis libre. OK. Soki ndo moni ba journaliste na bino akati ba vandi ba no critiquer fali matisa miniature maman na ko encourager yo po bana nyongo na bino ba 4 na ba 5 ans. Faut pas ça ngambo. Ebe singa na kingo. Ah ouais. Penande musala bazoli. Ebo yebi congolais te. Ya. Siko ngai ya bomolo, o maichinga miniature. Why? Why? Because te ya bomolo na kimongo. Mpona. Merci beaucoup. Ntinani? Et je suis mieux. Te zela non na ita kota ta kimongo ya Chantal. Ntinani? O matisinga bon, o maichinga miniature na sai nini ya? Oh alinga yo mingi do vraiment do alinga yo mingi quoi donc vraiment do mère Chantal vraiment alinga yo mingi voilà mais Sarah il s'est dit aussi que tu prends beaucoup plus la part de Krasté moi par rapport à Jaël et nous apprenons que yo bloqué même Jaël et tout Tadi naza zela naza libre mais libre grâce à Salima B te yango na oye bisoti yoka te nga naza pe libre. Il y a côté la moto na lingi en dehors de ça so batu babi na côté li grâce ba ko si pour ngam na bisi ki lesbien na grâce na internet ngam na sambu si grâce moto msute bango nyonso wana ba yebe na dej ngam na publier na dej ngam na ena ki lesbien na grâce na dej et puis pe yo pe ero sala ngo ndeti donc katika makambo wango e katite ba yaki ba kotisi na dej na ba live mais ezaki na impact te po na bimisi vi na bango nyonso na yebisi na dej yo mitakala no eza na grâce pe eza oyo ya na dej yo za na ngona téléphone bango ni sumi balé eza na yebisi bango eza ilo ni sepelisi makasi Tadi osaba jara ba garçon ba so azana nini abonga ki otala ba mais Sarah natuna o vinini ba congolais vinyo do vi tout ba pesi kaka na sentiment vi tout ba pesi na bilengi vi tout ba pesi na nzoto vraiment Tadi camarade nini ako exposer camarade nae il fallait que bimela côté monsieur c'est bimela mona nga si on a côté la grâce wapi nga azarande véridique na linga ba zigzag te donc on comprendre que pour mes Jaël na grâce ba ouele la lesbienne nde pienga kanda mais bon là tu fallait ngambo pourquoi fallait finga ma rapport mes Jaël na grâce parce que kolo balanga que pour mes Jaël na grâce te na memi ngambo comme na bon atape na pour grâce na nyonga muta choix ata muta bomi mutu
l'état ebisaki luka avocat. Luka avocat, oui. Soki mobomi ana droit ya avocat. Donc bolingi batu tu babambaka grâce mabanga po asali mabe. Te. Eze eloko basala nga ntango makamba fale yaka. Ah oui. Bango tu baki pour balapide nga na sa ata 30 ans na prison. Tout le mobimba. Sauf nga. Yo ano kwa bana. Moi je faisais mes émissions toujours. Batu baki na posa ba clouer nga, babaka nga nekuluzu. Or ata muta sali mabe, azara pe na besoin mutu moko soutenir ya zata pour ya lobane ke ya yo sali mabe hein. Mais bala sima ko bandela te. Nga na loba na grâce ouvertement grâce au sali mabe. Et puis soki ya solo bima na popol faut tika via ki lesbienne. Eza réclamation mobimba lesbienne wana eza esprit. Yenda obando bo mama bala nyonso obando kuta na ngona vie. Mabale ebando kende kabo. Panzo ya sala mariage kitoko akenda. Popol pa okende nyonso kokufa. Panzo pe ya banda kolia na mibale. Siko papa, yebi sanga ya bandoki. Yebi sanga siko papa tadi. Bakuta na kande nini? Papa tadi yebi sanga siko place ni na côté de grâce. Et puis dans côté la grâce pour l'intérêt ni pour la joie ni. So ezana mutatumba grâce l'internet koleka penga zate. Musique. Mais tika na biso ke ngala banda côté la Jaël banda bazana rando na kari. Tout ça ba meilleur ami te. Jaël a eu ba problème na makolomba songa na côté li. Jaël a eu ba problème na ya leka ya Marthe wa koka. Nga na côté li. Ya Marthe. Ya ba mida. Na pesi tanti Marthe Mbote. Ouais, ya na biso na pesi Mbote. Ya Marthe bonani. Na pesi tanti Marthe Mbote. Ozo comprendre na côté la grâce Jaël. Tanti Marthe na pesi Mbote. Na zisu ba problème, Jaël a zisu ba problème. Webi keke na uti ko humilier nga na mamba lokuta. Awebi ya ipo ani. Na yoka ki yango. Te webi ya kipo nani? Pona nani pe? Pona nani? Jaël. À côté là Jaël nana boduga. Et puis oyebi neta wana nazara neta nini ti na côté la bango wana. Oui. Yebsanga. Sur le lit de l'hôpital. Yebsanga sikoyo. Na mbete hôpital na fungola voix nanga. Na côté la Jaël nana boduga. Nga kutu nazo boya ko ya ko sala ba émission na. Kena finganga. Osomoni Jaël à côté linga. Ni I ni O. Banda bando finganga na internet wana émission mo Jaël à côté langa. Dis-moi. Sikoyo place yango ezokoma à côté nini jalousie. Topé place yango ekoma à côté nini ke na soutenir grâce. Tant on a za tanga liste batu ba OK poto. J'ai déjà elle na rocha libosoti. Or kutu wana à l'époque nanu azwa même passeport ne nanu bazwa kiti mais yo ozo influencer nazo babato ka ba Jaël fo bazalaka nga na répondant era parce que nga ko swala na era te pona majabu to respecter la belle mais nga na répondant era pona Jaël era loba na Jaël aloba na fali ke fali ozo mema batu ba finga kaloka ba Jaël po anini nga na yana na côté la Jaël na expliquer nga bi fali faza na barasi tout batama boma banani tout fo bazala ngai na kosona na erate pona la belle mais na se permettre ya répondre et pona Jaël oso mona ba fingi nga na réseaux sociaux a Jaël a fungola live ata mokolo moko te nga kena auto finga nga ya ki rando nga te kena ko attaquer na Jaël na makamba Kofi attaquer Jaël ke ba lesi mbongo azaka na Kofi nga mtu na yana côté la Jaël nga mtu na yana côté la nana boduga kena finga nga sérieux aloba wa koka oloba Jaël a ça qui sorti médiatique à côté langa sikoyo tango batu ba jija batu mitema mabe ba jalousie au côté la grâce ezara sur base de quoi ngam na sambusi via grâce na Nadège nde Nadège amoni ki Sarah to la sambusi na États-Unis siko alongwaka États-Unis aye ko sala awa ba sala kana ba téléphone ba vidéo za ko sala ba sala na grâce Nadège pena longoli bilamba zo micha misapi grâce portal là c'est quel esprit tala eza boulogie ezali milimo mabe bon to par rapport to ça moi boye voilà mesdames et messieurs on comprend donc eza lukuta ya oloba ba phrase wana eza kenga na kalanga nde boye grâce à ça là mabe to condamné oui mais mabe côté outil l'auteur compositeur ya mabe wana azali pourquoi ka ko frapper ngambo moko mais batu basali mabe ba ebe na kati est-ce que vous comprenez donc ba phrase na nga wana ezokoma netike na contre Jaël te bongo manike
Vraiment, oui. Ah! Et bien, émission, tout ça, la deuxième partie. Pour ma camarade baiser est belé. Maman Sarah, avant tout, on a vraiment permettre de toutes nos questions. Dans tout ça, où est la place de la musique congolaise? Parce que ceux qui battent dans le lot, se retrouver place Moko, c'était à l'honneur de la musique congolaise pour accompagner l'artiste Fally Ipupa. Place dans Ebité. Place dans Ebité. Place c'est la matière à Kofi. Fally a gagné dans tout ça. Rien. Matière au fallait passer la biso. Ils ont exploit fallait à salir. Et comme matière. Logiquement, il fallait nous présenter fallait tout ça, une carte. Une carte. Il y a papa t'a dit, fais tout ça, bilan. Il y a mission tout. Les gens ont un bilan héritier négatif. Bilan faire négatif. Il y a Kofi. Pour tout ça, la bilan. En 2023, il y a combien de concerts dans la grande salle? Il fallait opiler un petit concert à Liboso en 2024. Il y a des blocs qui sont matière. Au lieu de nous présenter le travail de Fally, on nous Congolais, fitilité na nimité. Dès to côté de analyse sur la PP en tout cas, tozawana na ba analyse en tout cas Jaël Foyaka na matière, ba kalipe koti kate. Jaël a lobby de makambo ebela obi mama siba benda e. Yo pezonga na ya ko expliquer biso. Tuna na nous pe mama siso ki azana ngo. To exacté. Atunate wana moi c'est mon konzi. On peut pas poser cette question à la femme du chef quand même. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était 2023 ici là qui lobby ezalaki une nouvelle année. Le deuxième jour il y a année autokoti. Yaya. On va continuer justement avec ça. Tobongisa lobby na biso. Jésus-Christ revient bientôt. Les femmes boyo ke la banzoto na bino mawa. Nzoto et comment le kola kaye ya écriture essentiel kaka stylo et les cas. Est-ce que naïbi que moi c'est assis là ka muto episode que non moi ça le kola moi c'est assis là ka bino bo silika kate on a bamboko pe bozo kende ba mama wana ya ba italien ya bani ba mon papa tadi pardon ina lobelo moke kimanga phrase musu César tant tolo bake Fally fois benga na ba journaliste nyonso azonga ninga zala kala yo monite que Fally ninga zala kala babuzobo ezala raté tout respecter oui. Lelo et comme même journaliste ça capable ya koloba ke naza mbandana na ketchup po bo possible bango pembeni siko sona lobi ba phrase anengo na bat boloba Sarah Mutema mabe aoloba ka bongo lokaya za na visa 50 ba botola bandinga visa mais ils oublient zela bordireye Sarah za na visa 50 yango yo kila bandinga jalousie ba botola bango ba visa po ya sepela mama kande bana ba 5 ans na ba botola bango ba 5 ans baleki nani na cheka nde bana ngo wana baleki nani poso ba botoli bango nde na bakisi neti nini botika je suis mal bouche hein. Voilà mesdames et messieurs yango na badaki oloba eza ko kangela bandeko nyonso ba porte. C'est ça la mauvaise foi des Congolais. Au lieu de traiter Sarah qui est ici à Kinshasa, oh baba, pesa qui visa te kaza jalouse. Vous devez faire arrêter minoko ya bandeko nyonso bazana visa oh lelo ba BBC réputation Fally, la vie artistique de Fally, je pense plus Fally demain prendra encore le courage. Il y a kozwa 5 journalistes na ba influenceuses atambola na bango nzela moko parce que bango nyonso ba komi salu na Fally a komi na salité o ya bandeko o nyonso de zani ba kangeli batu misu ba porte po o bango bazu ba misusu bazwa te. Nous devons faire très attention. Le veut qu'on je souhaite merci.